bandeko bolanda commissaire ya Mbila oyo aye na maloba makambo oyo ministre ya justice alobi salama pe komo salama maseki te. Papa commissaire général Loba. La mission est claire. Toke pour réduire nuisance sonore. Toke pour nini? Pour réduire nuisance sonore. Toke lisusu kokanga bandango bazoki nekosala ekoko. Donc c'est ici. Oyoki ngai? Oui. Na ba oyo ba mususu babengi soki ba homosexuel ba pédé. Tous seront arrêtés. Ba oyo bazoki nekote makamutakala na nzela. Oui. Mais kasi, ce qu'on vous demande, c'est le respect du droit de l'homme. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, Osombi Kabelo, Okeko Bongisa Kabelo, Okatisi Suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, number 1. La mission est claire. Toke pour réduire nuisance sonore. Toke pour nini? Pour réduire nuisance sonore. Toke lisusu kokanga bandango bazoki nekosala ekoko. Donc c'est ici. Oyoki ngai? Oui. Na ba oyo ba mususu babengi soki ba homosexuel ba pédé. Tous seront arrêtés. Ba oyo bazoki nekote makamutakala na nzela bakokangama. Tokani? Oui. Mais kasi, ce qu'on vous demande, c'est le respect du droit de l'homme. Aïe. Boya. Boye la bateau, bazo domade, bazo dobane. C'est certain. Beaucoup tapé. Banana bino na kati. Beaucoup tapé. Ba cousin na bino na banankasi. Boya. Bokendele banoyo bakoma ba defwade ya mibali na basi boya bokokuta bana na bino pe na kati bokokuta pe ba cousine na bino na kati ba cousin na bino na banankasi d'avance bino bozwaki salaire na ndimi te koka bokende kokisango mpa na bango na ndimi mpe te mwana kasi na yo aopesa oyo azozwa kuna te me boya bolanda kaka peni show wana bolanda kaka ministre atie mapeka na ye penicho stuki na ye penicho sans oublier bakunza mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nakanisa bolandaka histoire
ya makambo elekaka na Luanda, capitale ya Angola. Nakanisa boyebi banda kala n'epoque tu o guerre eleki tina mokwalelo esalamaka nango, surtout n'epoque ya guerre bato babanda kosala kosangisa nzoto na plage. Eza na baparke mpe babenga yango na bakombo nango bato bayebi peke na parke oyo na baere boye bato bavanda baban bakosala bolingo. Eza mpe na bisika moka vide bayebi ke na baere oyo soko ozoleka nzela wana antuka okomona bato bakosala bolingo na moi mpe kaka yo leka kaka kotala te. Bayebi peke soki mwana mwasi azosuba akitsa kupe na ye ate ozoleka azosuba balaka mpe moko te, balaka ba 10 ba 20 ata 100. Alors mbila payalaki ya makasi kutu ya modele na modele mpo likambo etali mbila na Luanda kokosa na liboma te. Alors biti ya bambila elaki numero 1 kozwa bajene na mibali bakende bitumba. Bambila balekaka bato basubaka, balekaka bato baosala amour. Ata bajene baza wana bakosala amour batikaka bango basala bayebi bisa bakutana na bajene wana mpo bakende kisoda. Pamba te wana ematisaka moral. Namoni na capitale ya Kinshasa epai Lidobi déranger mokili te. Lidobi ematisaka moral. Lidobi ça fait du bien. Lidobi donc bakende kanga bango bakosala Lidobi me oyo ewuti wapi baida boye nyonso oyo na moto oyo azongi na ntango ya peni show opo na sambusa bajene bazwa susu place te na leta. Bandeko Lidobi eloko babengi Lidobi nayebi bokoloba ke baluka bisika bien baflat, baluka babisika moka calme, bakende pona boy wana to bilobela. Lidobi bien esengaka na condition moto aza nango. Poto sala siko mwana moko to garçon moko atekaka ana kabine na ye to atekaka biloko na débrouillaka boy. Alors avant ça Lidobi fo akangisa mbongo flat to ya bisika moka bien na komela. Mais ataza na force ndenge nini akobaye mokili akoyoka pe goûter. Mais Lidobi na tunnel, Lidobi na chantier, Lidobi na bilanga, Lidobi na toilette, Lidobi na simandako, Lidobi na kuzu. Ça fait du bien. Ça montre la morale. Ça dégage le stress. Ça fait tellement bien. Sikoyo, balongola, ba jeune homme, la jeunesse, goût de vivre. Mais goût de vivre, bandi na nini, na Lidobi. Lidobi, ça fait du bien. Même Banyama.
tango abandi lidobi azosentir penza abando vivre. Yo somba mbua niao oboko la geti akoli lidobi ezate mogloba wa komi na rage. Sikoyo ministre oyo atia peni show na soki atie peni show na mapeka pe atie peni show na bakunza. Nayebi te soko aza mampuyiste, soko aza 2x2 balingaki te to bokazo ezalaka te, nayebi te. Abala soka bala fo ezala kaka nayebi te. Mwasi wana alandelaki dollar ya bebe moto na bala alingaka ngai te amo okufeleka dollar alingako talaka peni sho na ye. Bandeko eza likamba kokamwa na mboka oyoyo bato bakolobaki bakulu na bakoma kokale bato tina cimetière ya Kitambo bopie bango mbongo te babeti bino babeti na ebembe babwaki ye bazwi cercueil bakulu na bapomba machete bazosasa yango se kosasa. Siko bango batie mpe bafilme ondire baokesa operation moko ya somo, ondire bazokende bayoki ke Isaac Kabakaba Big Boy na Anthony bagroupe wana tu ya bakinape babimi bakinape bato babombi bango na depo moko eza na ntsele. Ale bango bazo prepare bakende tala. Ale bakolo bango pe na ba image ba filme bango ba betela bango maboko ba papa ki saluke banda. Et puis ndenge zawana na kanisa ministre Peni Show bako félicité ya bako félicité ko na ba télévision wana ya Congo bao sa soni bao félicité kaki po bango nde bakabola société. Tout d'abord bo tchaka kaya bakabola société. Donc bango tango bazwi ata yo zoate fosala makambo neti bango c'est to makambo bango balingi baomona bien. Na Angola batika biloko wana. Même ikutu oneta ale koto ya rebelle. Donc soda na isuka lingi mwasi alinga bala na mboka wana. Batiaka mbongo basali fete na mizika makasi. Abalaki ya oneta. Bandeko. Mais bon, bokende kake ba policier. Bokende ka bambila. Pamba te. Bokuta. Sire certain. Parmi bino bokuta. Bakuzi na bino kuna. Bokuta banankansi na bino. Surtout komeka kotuna ete ayeko sala nini awa. Yo noko ne pe akelo te. Yo moko pe na ebite soki turo zali paye. Kaka salaire wana ya $75 na ebite soko zwa kiao. Mais bon, le kola batandi bino wana 30. Ata bozwaki salaire, bozwaki te. Bozo konte
na ba obokende kuta na ba poche na bango bosala recette intervention ekotisaka mbongo ya bakuluna ekotisaka nini bamachete ambon ok mpo bakuluna ntango bokotaka bango bozongisaka biloko wana na bato bamikolo nango me bawana bozongisa pa moto te no ngoya o mpenza mboka ministre ya justice makambo eza ebele okozwa na première position napesa nanu idée mpo landa bien yo ministre ya justice no alors banda nanu kotia mibeko kotia kotu mibeko te salela baarticle fo ezala babourgmestre ntango bavotaka bango na badepute na bagouverneur bato to wana baa na makambo na badevoir ya makambo oyo bakosala alors linga okommunike bango makambo wana so basala yango mabe bakopesa bakorendre compte la justice par exemple baconvoke bango baexplike no bakote na bango bapoubele mpo babiloko wana batravo oyo ebele esalamaka te donc baza mpe na droit na justice baconvoke babourgmestre bagouverneur ou bien ozobule kaka badétournement de fonds badétournement de fonds fo kobula yango très bien mais eloko etindaka badétourne mpo bafuta bato te basala mosala wana oyo etali bapoubele oyo etali makambo ebele donc bafuta bafonctionnaire oyo bali charge na mosala wana te donc makambo eza ebele oyo okobanda eya priorité na yo okokontinue dossier ya bato banda kopesa bakinaper bambongo ebele wana en échange ya kwa okofungula dossier comment changement esalamaki rapide mo général Kasongo ofungulako dossier te mais enquête baimita ye mbala moko na Kasai na moma oyo autokanga bakinaper ebele mpo baprotege bakinaper to baprotege bato wana batindaka bakinaper ou bien baprotege mo général Silvano Kasongo donc ministre ya justice oza na makambo ebele ya koloba na baprocureur bafungula baenquête to babanda baenquête na bafungula badossier oyo ezali fermé baclaircir biso comment VK azala acquitté et pourquoi alors bawana tout eleka en image en public ti lelo balobaka mpo na VK yo ali ministre ya justice non donc fo ya pa ya bato baza ba innocent bakosala vi na bango makambo ezosala bango bien ezoderange motu te ngai ya nali contre te na mpe pour te makambo oyo etali badefwa wana eyali makambo ezoderange population
ya Congo Zaire te. Ezo déranger na kanisa mibeko ya nkolo ya tata Nzambe. Alors makamba ba deux fois pe loi moko te ezalaka na Congo Zaire. Epekisa batu bazala deux fois. Loi moko ezate. Siko loi moko ezate epekisa batu te bazala deux fois. Ale yo. Otindi olobi na procureur, olobi na batoto ale bambila bakende kanga ba deux fois. Dans quel sens? Et puis ce totali population oya na kata Kinshasa eleki 10 millions. Na 10 millions d'habitants wana soko lobi au compte ba deux fois bakoka sans mériter. Balele bakoka sans mériter. Bato bakosala kindumba na balabala bakoka sans mériter. Alors bako déranger population na nini? Bako bebisa mboka na nini? Mais ba détournement de fonds bel et bien et botisi bangongi ba fulu bato bako bela ba malaria ba typhoïde kaka likola détournement wana. Bato bako respecter ba serment bazwa te bakolia mbongo oyo esengeli po te bangaje bato basala misala wana bovanda na bino nie makambo ya calme. Kasi bolingi bokendele bato oyo bazodobane lidobi. Lidobi boniko batu bazodobane na Angola kutu ataka na kina ngwe bapara bango moko batikaka el moko mwana na bango na kope na ye babaluki na nsima ndako na kikoso badobane pamba te komatisa bango moral. Kope wana pe akipaka mwana bango na makambo etali kolia bino bopiaka bango aide sociale. Ministre te mapeka na ye pe ni show, soki na ye pe ni show, sans oublier bakunza bandeko nana mingi akoloba me bongi na katawa. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo #1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, l'amour dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata à boss de boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, l'amour dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, à boss de boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, l'amour dans la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, à boss de boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.